Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter, nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Nation des libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Prendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Oui. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent. Mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport et enfin un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Mais est-ce que le document est original, papa? Original. Ah oui. Ya Tanzania 22 wanamfahamu vizuri sababu ndio kule alikuwa anaishi. Oyo iza ya Tanzania. Huyu tunaona na kofia hapa ndio mzee Kabila. Huyu kofia ni nani? Huyu ni baba yake. Baba yake nani? Kanambe ndio nani? Ndio ule. Ndio ule Kabila. Sasa
anafanana sana na huyu wa kofia. Na huyu wa kofia hafanani hata kidogo na huyu mzee wetu ambaye tunamfahamu huyu mzee Laurent Desire Kabila. Tukiangalia huyu kama ni Kanambe Kabila sijui. Kanambe anamfanana zaidi huyu jamaa wa kofia. Baba yake rafiki yake anaitwa nani huyu? Huyu ni Adrien Christophe Kanambe. Hata macho yao kama macho haya macho haya Jasi mayai mawili kabisa. Lakini hata hata kidogo hata mapua kama pua ya huyu jamaa na ya huyu imefanana zaidi, yaani mapasa kabisa na hiyo pondu. Lakini huku wapi haiwezekani. Sasa hapa chini tunaona sasa tunamuona huyu mzee Kabila bado kijana hapa tutafika kesho, na huyu jamaa huyu Adrien. Lakini kwa kweli inaonyesha hata kama hatujaenda kwenye ADN test, unaona kabisa kama huyu kamzaa huyu, kwa sababu embe haizi kuzaa ndimu. Breaking news ba sangwa Congo na banda kuna bino Bobo Messeni ezali bongo les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30 en direct à Mongalema na émission de soir vendredi. Émission de soir vendredi ezali ba sangwa Congo. Ba sangwa Congo za spécialité ya Proverbe 30-30 le messager de la bonne nouvelle au boyebi pe na kombo Didier Forme. Kokamwa bandeko kokamwa toyebisaki bino ke Kabila akomi na suka eke biliaki ebikoki nyonso azosala akomi na suka pe ke toyebisaki bino ke Congo ezalaka bongo occupé bato batiaka tembe e toyebisaki bino ke concert ya héritier Mukwapin ekozala te parce que le 15 wana juillet na Paris, ba combattant bakozala ebele, bakozala na ba maki na banini po na kotia trouble place wana po concert ça la maté yo oyo ozali envoûté oliko kende lata bilamba mabende parce que soko lati bilamba ya solo ba maki pola ba maki batia mungwa maki batia miliki maki batia sakamadesu maki batia mikate ekozala na kati maki batia mwamba ekozala na kati pona ko bamba bino. Alors pona ko lakisa bino ki ya solo mboka na biso eza occupé na ba étranger, occupé na batu ya misala mabe. Tolanda nanu video oyo omona ke Kabila atia cousine na ye ya rwandaise azali bongo ministre ya culture ya mboka na biso pe ya commerce. Bolanda video boyo kabino monde azolo ba lingal français rwandolisé. Breaking news. Concernant le problème des devises, nous allons installer un guichet au niveau de l'aéroport pour pouvoir servir en devises les gens qui veulent exporter les produits à l'étranger. Mais ce guichet sera utile pour les vrais commerçants ou bien les vrais industriels qui vont acheter des choses à l'étranger, après avoir présenté les différents documents comme le passeport et le billet d'avion, pour prouver que c'est réellement les commerçants ou bien les industriels qui bénéficient de ces devises. Breaking news no Bolandi, tu évite wana ezali français, ezali Kinyarwanda ou bien nini, cousine Kabila aiboloba français parce que azali rwandaise. Message batinde biso awa, un partenariat en cours entre Israël et le Rwanda consiste à délocaliser la minorité juive noire vers le Rwanda dans un proche avenir. Israël s'engage à construire toute une ville pour son peuple noir avec des logements très modernes et verser une somme de 50 milliards de dollars au Rwanda. La minorité juive noire qui se sent non intégrée en Israël a accepté aussi la proposition. Paul Kagame doit être respecté en Israël car il va être d'une autre manière président et protecteur d'une partie du peuple juif dans quelques années. Cette information provient d'une source très sûre, elle n'est plus à vérifier. Yango Bomoni
na côté ya est ya Congo territoire rwandais bazobenga nde est ya Congo yango moni balongoli bamushi balongoli bongo barega batindi plus de 21 000 familles na États-Unis bakoko na bavieillard na bana balongoli bango mais en tout cas bondimenanga ndoto na bango ekelatela mbate yango omoni Paul Kagame le criminel batie président ya un exercice ya OIA pour favoriser makambo oyo mais mabele eza ya Congo eza héritage na biso ata eloko moko ekosalama te. Alors bakongolais tozala ini tozala bomoko to bengana bato oyo Kinshasa ezalaka ville Kinshasa la belle Kinshasa la plus belle ville d'Afrique lelo ekomi Kinshasa la poubelle Kinshasa la capitale de viol et de crimes au Congo. Na Kinshasa chaque butu bakata batmetu na Kinshasa insécurité na Kinshasa bakoma kolokota bibembe na maya njili na maya mokali na fleuve na Kinshasa bakoma kokata batmetu na Kinshasa bakuluna bakoma na ba parti nyonso tu ya Kinshasa armée occupée pe équipée par le gouvernement, c'est-à-dire Kabila ye moko aza président de la République azali président ya ba rebelle azali président ba mercenaire azali président ba kuluna azali président batu oyo bakata batimitu yango bozomona peuple na biso bazali bongo bafoué bazoboma bango bazomassacrer bango justice na biso ezali indépendante ezali inféodé tribunal moko te ekokata makambo parce que ba criminel nyonso oyo baboma na este bango wana lelo bazali ba ministre ya justice bango wana lelo bazali bongo ba ministre to ba procureur de la République bango wana bazali lelo ba colonel ba bourgmestre pe bango wana bazali bongo na kati armée likambo ekosila kaka soki biso to se prendre en charge après le 31 décembre soki Kabila asasi bo élection te toko bengana ye pe Martin Fayulu akokoma président en transition pe toko na élection. Félicitations nandeko na biso Félix Tshisekedi na discours à Sali. Espérons que ça la discours ya solo et ça la discours te à aventure parce que azali muto amenaki groupe ya opposition pour appeler Satato Kabila mandat ya ko glisser ya ko bomaso ba congolais. Félicitations na nyonso na kosukisa tia la mwana une vraie sorcière église catholique église catholique mais église kimbangiste église abandoki bayambi tia la mwana lokola princesse na kamba pe ayembi nzembo alobi Simon Kimbangu a prophétisaka 4e président obongisa mboka 4e président akosala boye babosani ke Simon Kimbangu aloba bongo te parce que diangenda kisolekele bato wana nyonso tu bazala jamais bana Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu atika kobota mwana te mais wana bazali bana mama mwila azaki mwasi ya noko ya Simon Kimbangu na biso ba Congo soki noko akufi mwana nkasi azoka mwasi Simon Kimbangu ahéritaki mwasi ya noko na ye na bana wana bango bakotisa franc-maçon bakomisa nkamba esika koboma bato ko détruire bato ba changer idéologie ya Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu atika jamais église kimbangiste Simon Kimbangu atika église kintwadi. Alors kimbangisme ce n'est que la sorcellerie, ce n'est que le gege tala bayambim tia la mwana oleba longola ye kindoki ya koyiba ya kosuba na bilamba ya koloka ya nyonso et puis ba falsifia prophétie ya Simon Kimbangu. Prophétie ya Simon Kimbangu ezoba 4e président à l'étranger akoboma bato pe ba congolais ba koboma ye. Tamino bozoba ke abongisi mboka abongisi mboka place nini atongi bekol place nini yeo ya bomi mboka na biso abomi bekol bana basisi l'examen bayebi koloba te abomi presse abomi misala mboka ezali dirigé par des incompétents mboka ezali dirigé par des violeurs des criminels corruption et le mensonge mboka wana ezali dirigé ndengwana. Alors tiala mwana alakelami mabe na bato nyonso to akimbangiste o bayambi balakelami mabe tina 4e génération moto na nzambe ezikisa église kimbangiste soki biso tokomi na bafaire église wana tokokanga ngo ndenge moko na église ya ba mama olangi combat spirituel oyo mama olangi a détruire ba couple belé ba famille belé
baeglize ya baaventurier lokola Léopold Mutombo walesa oyo awuti koloka bato na en live na Canada bomoni yango ndenge moko na mokuna ndenge moko na groupe ya bato wana nyonso tu basala baventure tokosambisa bango mpe baeglize na bango ekokanga vraiment tosuki awa bolanda video oyo ya Tiala Mwana baventure awuti kosala na nkamba na bandoki ya nkamba. Bye bye for now. na komba tata mwana molimo santu ndenge toutaki koloba cérémonie ezali mokuse mama Tiala Mwana akoyemba nzembo oyo ya prophétie liboso ya papa mpona kotémoigner ete prophétie nde eutaki awa biso nyonso tokolanda soki asilisi koyemba tobeti maboko biso nyonso nde akei kopesa basede epai ya mokonzi ya kule sikoyo topesi micro epai ya mama Tiala Mwana. Umukimbangu apesaka prophecy Kongo ekozwa lipanda mondele akokoma moto mwindo lelo tomoni yango Simokimbangu apesaka prophecy Kongo ekozwa lipanda mondele akokoma moto mwindo lelo tomoni yango alobaka prezida ya mina koya akozala elenge yende akofandisa makambo yende akotonga mboka Raisi Kabila 4 chiffre 4 toza nsima na yo oyo atumboli Kimbangu oza mwana bilaka Joseph Kabila 4 chiffre 4 toza nsima na yo oyo atumboli Kimbangu oza mwana bilaka. Merci beaucoup, merci. Voilà, wana ezali photo ya souvenir mama nationale mama Tiala Mwana na loyembo bitoko asili koyembela biso pona ko confirmer prophétie ya papa Simon Kimbangu yangwana aye pona kokutana na ye moko Simon Kimbangu nde ye wana bokomona ye pona kolakisa ete mokili na biso ezali na maboko ya papa Simon Kimbangu. Donc mokolo malelo ezali esengo pamba te maso maleki na kimia et puis confirmation ya nzembo mamo national Tiala Mwana apesi biso et fongoli président mato ya bato. Comment t'appelles? Maryse. Maryse, tu étudies où? Au Volcan. Tu as quel âge? J'ai 4 ans. Qu'est-ce que tu nous as préparé? La récitation. La récitation. Laquelle? La paix. Tu peux réciter, tu es prête? Oui. Commencez. La paix. Pourquoi la paix n'est pas au Congo? Toujours la guerre, toujours la guerre. Les autorités congolaises. Pourquoi tout ces désordre au Congo? Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre, s'il vous plaît.
Nous sommes fatigués de vivre dans le désespoir. Nous devons bâtir le Congo de demain. Nous naissons dans la guerre, nous grandissons dans la guerre. De grâce, nous ne voulons pas mourir dans la guerre. Nous vous remercions. Merci, petite.